Pourquoi les Rwandais s'accrochent, s'incristent? Je vais même parler du terme bazoko s'incrister na mboka na biso Congo na modèle wa. BTV 3 Infos Plus. Rien que la vérité. Bonjour Maveko Balingami, il y a BTV3, partout Esika Bolanda Kabiso, la chaîne Nabino Oyo Bozokoto, Ndengwalawaka Bokoto. Bo aimer, bo partager, na cadre ya émission Nabino, to ya biso, to bengi rien que la vérité. La vérité, rien reste toujours la vérité. Yangai Moumbu, ton de Konabino. Pierre Elvis Branzac, na eli susule loto mega kosola na bino na mayo o ezana koleka pona mboka na biso Congo o ezana koleka pona ba opposants soi-disant ba opposants politiques na biso ba c'est toujours des opposants parce que quand on n'est pas au pouvoir tout ça ba opposants mais lelo na lingina lobela sur le changement à 390 degrés il y a Ndeko na biso to les touti rwandais ou yebani eza confirmé ce qui ti lelo ba congolais belé bazo mettre en doute na éviter bazo zela ndenge ndeko yo nani ayembi ba ange balongwa bongo to yeba obie bazongisa ba ange po baya ko yebisa biso que aza congolais te aza rwandais puisque même ba étranger Ozo kango ba Camerounais, ba Togolais, ba Burkinabé, bazo sa ben mission pour le Congo. Oyo, bazo ko confirmer, bazo lo bayango vraiment à tue-tête que Kabila aza Congolais te, a tikalaki kozala Congolais te. Lelo oyo nga, je suis en train de faire le même travail oyo, ndeko na biso. Le Terminator Otobengaki na kombo ya Honoré Ngwanda d'heureuse mémoire. Donc, atikalaki koloba ti kokufa na ye tout le temps que Kabila aza rwandais, Kabila des papas et des mères aza rwandais. Bandeko nanga, ti lelo nazo ko comprendre était beaucoup de Congolais oyo baskoki lisusu kopesa maboko na Kabila na évité il a eu sa chance au Congo epesiye balabi Congo chance eloko pamba elengi ya Congo. Pourquoi les Congo eza Eldorado pour les Rwandais? Pourquoi les Rwandais bazo kangama na Congo boye? Pourquoi les Rwandais s'accrochent tant à la République démocratique comme ça? Nous ne refusons pas. Ce sont nos frères, voisins si vous voulez. Ils ont le sang comme nous, ce sont des humains comme nous, mais ils ont leur pays comme nous avons notre pays. Pourquoi les Rwandais s'accrochent, s'incristent? Je vais même parler du terme bazoko s'incrister na mboka na biso Congo na modèle wana. Pona nini? Kabila likamba kokama toyoki ba perquisition salami na mama oyo soki wa yoro soki yo yoro bino bato yebi kombo na ebia nani mama oyo nani ya Corbillard oyo azo asimba ki banani ba bibembe ya ba comédien pour na kopesa ka ba cercueil. Maman Olive Fayoka Son, c'est une femme qui devrait avoir honte. Nous pouvons okoyi kokosa batu. Mais conscience bakosa rango soki mokiti. Okokosa conscience na yo. Batu pardon, mais kokosa conscience na ote. Je vous avais dit l'autre fois, quand nous regardons dans le livre des Juges 14,
Balobini. De ce qui se mange est sorti. De ce qui mange, pardon, est sorti ce qui se mange. Nakati ya lion, miel et bimaki. Mais Fachi abimisi miel nakati ya soi-disant lion otobenga ki Kagame. Et pesi qui pelekes les taiseux à Télémi. Les taiseux. Mon mari travaille dans le silence à Télémi. Désolé. Bolanda sikoyo pourquoi oyo bazako benga nzoka na réfléchir na sali réflexion na ndenge nyo se sengeli. Neko comprendre pourquoi est-ce que bazako benga bon, ndeko na biso Kamere, c'est vrai, aujourd'hui il a changé de camp, gloire à Dieu, et il est aussi les plus virulents. Bato baza contre Kabila, o bazala ki na côté moko, c'est Kamere, c'est Albert Mende, pardon, Albert Mende. C'est pas, je parle pas de l'autre là. Non, je parle pas de lui, des Kamere, non. Lui, c'est un complice. Kamere, c'est vraiment un complice. Moyibi, à côté de l'andéconné Moyibi. Vous comprenez? Si vous comprenez les gestes, tous les cas. Lambert Mende, Azaï Koloba, qu'est-ce que vous voulez? C'est un taiseux. S'il n'a rien à dire, il ne peut pas parler. C'est vrai. Lélo n'est qu'à comprendre pourquoi on l'appelait taiseux. Kabila Zaï Kobenga m'a taiseux parce qu'il n'avait rien à dire. Pourtant, Mazo Pogno la Congo, Yena Kagame. Vous vouliez qu'il y ait l'Oban. Il y a un Congolais, il y a un Togolais qui l'a dit, mais Kabila n'avait rien à dire. C'est pour cela qu'il s'est taisé. Il n'avait rien à dire. Lélo matière, Azu matière. Kabila Sbaro Bengue taiseux. Voilà la raison pour laquelle Assali virement à Betty virage à 390 degrés. Papa, il y a des jours aux acquis rebelles. Donc, comme le 3e jour aux Zongi Danzela politique, et Oyo Kindoki, Kolokate, qui pelekese, bande konanga ba Congolais, bon mituna, nanto mituna question. Pourquoi kokangama na Congo boye? Ata Eldorado amu. Ata ba Mexicain ba kota na les États-Unis. Pour ba benga o Eldorado. Lolenge moko na ba Rwandais na Eldorado ya Congo. Ba yebiti na ba kangama na Congo. Eh, papa. Kabila ba pesio kolia na sani. Omikomisi congolais, l'usurpateur. Est-ce que ti lelo biso ba congolais, est-ce que za kindoki? Eza ba lalisi biso na kisi? Eh, papa, oyiba kangama na bato, hein? Neko comprendre un peuple rwandais, baza grave de chez grave. Boli misanga. Ba rwandais, de mona Kagame kangama na Congo. C'est l'habitude de tous les Rwandais de s'accrocher au Congo. C'est ça l'habitude des Rwandais. C'est l'habitude de Kabila. C'est le même que Kagame. Papa, 390 degrés, sonyezate. Qui sakata. Oye penja o ozongi mutu. Donc ça veut dire que talasima zonga mutu. À comprendre au Congo et puis ça qui est. Ou bien Sony, parce qu'il y a un chèque, il y a plein de bango. Allez, les taiseux, à Komikoloba. Les taiseux, Bobenga qui est l'université de Kara, à l'Obaranayete. Abi, Bozaoloba, Lamba, Lia Tokoyate. Yango Bozaoloba, Akoyate, Bolia, Bolamba, Bolia, Kabila Oyate. C'est quoi Yendengenin to Lambi? Félix a Lambi Biloko. To komi to bandi déjà kolia to komi na des to zanana na entrée. Ce qu'on le taiseux oye kokota ponani. Les taiseux oye kokota na je oyo ponani. O lokoti mkolonini boyoka na kiyona fayulu
ok kota na kati ya potopoto. Pourquoi? Fayulu ok kota na je ya Kazembere po na nini. Donc komi pe na makila na maboko. C'est ça, c'est un rebelle. Katumbi asala batu mabe boyebi quand il était gouverneur na Katanga. Vous savez ce que Katumbi l'a fait? Boyebi sanga bilan ya Katumbi c'est quoi exactement na Congo des 10 ans qu'il a fait comme gouverneur. Boyebi sanga qu'est-ce que à part construire ce qui village à Kachobwe mboka na ye. Katumbi l'a fait quoi? Combien d'autoroutes Katumbi a sala et Longwa Lubumbashi et Komata tina na Chikapa et Komata tina Bujimai pour na ko fluidifier commerce les kakitoko bona boyebi sanga le bilan de Katumbi c'est quoi? Ezate. S'il vous plaît, ngana kangama na likambo mingi na ngana yeba. S'il vous plaît, peut-être nazaranga zoba, peut-être na yebite. Na vanda na pôle nord, na yebi makambo elikaka na Congo te. Boyebi sanga exactement bilan ya Kabila na Congo il y a 18 ans et nini. Pourquoi nous acharnons-nous ou vous acharnez-vous na Félix na ndenge ya mukete? Félix asali nini? Oyamabe en 6 ans. Boaki nango posa Congo makamunyo se kokai bonga na 6 ans. Félix, il est en train de se battre na makambo Kabila tiki. Bolbio tout le temps, la politique c'est pas comme ça, il faut pas parler toujours de l'autre, mais il a un bilan. On appelle ça la continuité de l'État. La continuité de l'État avec quoi? Keto yeba nini oe salamaki. Kabila il a fait quoi? Bolimbi sanga. Banzela o bozolela o banzela na Kinshasa o na Congo mobimba. Kabila il a fait 18 ans. Bande konanga. Est-ce que ça kisi ba kotisa Kabila kotisa ba Congolais na kisi? Ce qui Kabila so Kazembere, Hippolyte ou bien ni? Je vous ai dit dans 2 émissions passées. C'est vrai. Bolimbi sanga, je suis pas en train de pleurer mais je suis en train de dire la vérité. Nous prenons des fois que bota la émission, il y a malamu tozo ça, il y a bien un cadre, il y a rien que la vérité, pour regarder les bêtises, au Pandora, au Boinaboye, au Maniké, au Boinaboye. Mais il y a des femmes qui sont en train de combattre, qui parlent du Congo, qui font des réels ou qui font des émissions comme je suis en train de faire. Il y en a. Il y a un Angolais qui est passé, il a dit à l'Obinini, Abiba Congolais na place Botala likamambo kanabino, bato basala kabanani ba direct sur ba TikTok ba bonaboy ba chroniqueur. Soko sala kata 100 vues. Mais parle du Congo, ta 100 vues wana ekota. Qu'on a vu qu'on a parlé du Congo au lieu de dire des bêtises ya pamba. Bolimbi sanga. Toza kunati, le loto na lingida loba. J'ai fini dans 3 minutes en tout cas. 3, 4, 5 minutes ici. Je suis juste fini. Donc en colère. Nayoka Pero Luara. Nayoka nani. Nanga na buzoba. Nayoka yoka siko nayoka le tezeux. Azo koma n'importe quoi. Na batu na yeba sangani bazongi. Opposition moro ya nguba. Ya buzoba. Ya niataba, ce qui ba keba ye ba sangani, ba ye pamoni pondu ba ye mbang. C'est malheureux, puisque un des œufs qui commence à parler, il y a l'anguille sous roche. Moutaza ko loba te ya komi ko loba. Tina nango izani. Bande konanga. Ata un jour, tokondima mwana mbali au Félix. Tokondima ye. Oui, bien, t'as bradé, ndeko nanga moko a bon salobi. Ndeko zol ba ko bradé, ele ki bien. Ate kango ata na bitula. Po Congolais ngana yoto profiter ata muke. Ba miyibi. Ba komi na ki pelekese. Bolingi nini? Na bateka minere na biso ata na bitula, bana na biso ba profiter na ho. Nato tika ngo pende 30 ans bolingi sto tika ngo lisusu. Kagame a continué koyiba.
Les taiseux. Vous pensez qu'il était taiseux pour rien? Kabila n'était pas taiseux pour rien. Il était les taiseux. Il y avait une cause. Il y avait une fête et cause. C'était pas pour rien que Kabila s'est taiseux. Avec un sectaire parce que Azon Côte Sambongo. Je vous avais dit dans une émission que Kabila, il n'était pas politicien. Il n'était pas venu pour servir les Congo. Kabila, il est venu pour faire les affaires. Nous pouvons avoir des informations à gauche, à droite. Mais information, c'est comme Kobima. Lelo Félix Alobaki a signé na M23T. Lelo, bazo que de signer Rwanda pour ni bazo signer na ye. Il y a Alobaki que lui il est pas dedans, c'est l'affaire des Congolais. Vous posez pas de questions mes frères et sœurs. Toi tout la question. Mouto Alobaki moi je suis pas là, je suis pas là. Pourquoi hier m'ta connu ko signer. Je vous avais dit dans la précédente émission nanga, il y a analyse politique tout ça là qui n'a toujours dans le cadre de l'émission, rien que la vérité. La vérité, rien que la vérité. Et elle restera la vérité. Là où Kagame avait fui Luanda, il a été rattrapé. Il a été rattrapé aux États-Unis. C'est la même chose qui devrait se passer dans Luanda devant Lorenzo. Yango Babendi et Salamina na États-Unis. Yango les réseaux Salamalissus. Une semaine après, il y a Oba signé, il y a principe. Si comme ils ont signé, intention a dit que Moutoko Simba souveraineté. Et ça, il vous savez le mot souveraineté que oui, on a décidé dans Simba souveraineté na yote, Congo par le binga na Simba souveraineté à Rwanda. Ça veut dire qu'on se trace des limites. Ligne rouge totier, Moutoko mawanate, Moutopia koma boit awate. Relation bilatérale toko sala na biso parce que nous sommes des voisins. Allemagne na France lelo. Bah comment va monter il y a Europe. Il y a Union européenne, c'est la France et l'Allemagne, bah Italie nous sona bazasima, bazabana. Ceux qui sont devant c'est qui? C'est la France et l'Allemagne qui se sont poignardés. Oba boma, boye mamba Hitler nengeleka. Boyebi et la capitulation, boyebi ndenge et allemand ba botolaka mboka ya France tout ça, suka nango ezongaka. Totika la voisin. Même tu na muto ye ba limite na ye, yango bazo signer lelo. Nana kokaki yango. Kabila même ne pouvait même pas le faire. Poazaki na kata deal wana. Lelo il y a 2 jours aux Zaki rebelles, bayokisi au Sony, au Pakati mbango na Goma, à Kotaka Goma, au Pakati, parce qu'à Zoma na échec, solo échec, bando lumba, solo échec, et zo lumba partout na opposant, Sony. Les mauvais Congolais. 5 ans, ils ont quoi à donner aux Congolais? Les histoires de 5 ans a commencé avec Kagame. C'est lui le premier fourni, les sponsors. Il y a 5 ans. Il y a Nani, ceux qui pacte social, il y a Nchiole, Nambon. Ça a commencé dans Nani, na Rwanda. Vous voulez quoi? Ils sont passés partout et si Kabaniloti qui bazali. Bolingi nini? Congolais vraiment boy bisanga. Ti lelo, des fois, il kamba Congo, au la AVC. Mais to robe la moté. Solo ya nani, ya échec na bango, yangwane zumuna. La victoire est certaine, tozo kende. Faut tomber ta Félix Maboko. Bota la Félix nanga buka ki SCC. Ata bolobaka Félix a zoa pouvoir, ata. Autre nanga loba, wanaza zoba. Papa, babake. Oebi balbako but ya mutu. Dans la vie, nous avons 2 choix. Nous avons 2 choses que nous effectuons dans la vie. Il y a le départ et l'arrivée. Tolungwabanda kuna biso, tokende koluka musala, c'est le départ et l'arrivée. Le départ et l'arrivée.
Neti so tokoti na kata train. Toko za la biso no sur na train moko. Mais mutu na gare na ya kokitela. Ça, nous devons bien nous le mettre dans la tête. Félix a récupéré pouvoir sans Lissassi, sans Munduki. Bande onanga ou bien tobosani combat. Combat ou banda ki na poto, bana Londres, bana France, nyos ba bokecho lelo ba yebani makasi pona combat ya kolongola Kabila. Maintenant, combat ou tozalaki nango ya kolongola Kabila, Kabila est parti na pete nyos. Mutakufate, mutazokate, mutakote nango pe boloko azate. Mais bolingi bongote, tolingi nini siko. Bon bazo bete la Kabila maboko, bolingi nini. Bolingi nzambe akita et sabino que c'est pas votre frère, c'est un nilotique, c'est un Rwandais. Bolingi nzambe akita lo belabino. Quand on parle de Moukena, basalaki identité. Et koti mutute, koti bisote. Quand Honoré Ngwanda parle, et koti yonangate. Quand biso nyonso otozo ya koloba. Et koti bino ba congolais. Bande konanga. Tondimi na biso ba bradeko, ba tekango kutu, ko bradeko to eza moabia. Ba tekango atana bitula. Mais au moins yo na babiso na bana na biso na bakoko ba profiter ba zwata moke que Mutchopi a profité na yango ndenge a profité pendant plus de 30 ans. Yakoiba non to préféré vraiment ba yiba biso et ba yiba biso te et te kamata na bitula to préféré. Ben oui. Si ko ekamisi bino te, lelo na eko ebisa bino la raison pour laquelle bazako benga Kabila les taiseux. Kabila zako benga ma les taiseux parce qu'il n'avait rien à dire que cette terre pour bayi babir. C'est ce que Kabila faisait. Bolingi sikoni. Et Kabila za grave, hein, s'il vous plaît. Tolo basikoni. Babongo nyonso ayiba sikombongo esili. Faut l'occasion on a pouvoir pas continuer ko yiba. Et biso pe ba congolais totalika kaboye. Congo à 2001, si les lots 2025 oyo to fongwa mité. To comprendre été. Na réseaux sociaux ezo ko aider yo nanga. Makamusu yo yeba kitenga na yeba kite to komi ko yeba yango. To lingi nini bande konanga. Hier il était rebelle ou il est rebelle hier. Ba ebi sibino que le père ya AFC za Kabila. Boyoki ne bazo potana yena nanga. Kagame zo sala nyosa latisa confiane koma yabima. Alors ba c'est des Congolais. Et Congolais on a na touti. Papa ba touti baza somme. Chers compatriotes ba touti baza somme baba sonzo moko ya osaranati. Ata bandeko na biso bangolais bavanda na Kisasa. Bamvule belé, bayebi, et ça secrété. Et belé des angolais bakoli, même Lorenzo. Ba Eduardo Nyonso wana bakoli na Kishasa, batanga na Kishasa. Et le Congo ko ima bepo na bango Nyonso. Mais to akeya bango, mais bangolais batikala obimisa buzo ba o ba Rwandais ba bimisité po biso to ake hospitalité na biso en face na bango. Ba Rwandais bango bangolais pardon ba vanda ki na Congo avant ba Rwanda bakota na yoka te balobio nga angolais congolais na yoka ngote. C'est comme quelqu'un qui dit nga naza congolais allemand ou bien oza allemand ou bien oza congolais. Na moni mwana moko ya mwasi bolimbisanga vrai ou faux et na armée numérique na bango alobi moi je suis touti. Et je suis touti rwandaise, touti congolaise. Na tuni mwana mwasa na touti congolaise bazalaki wapi. Nous avons 450 ethnies. Oya 51e ubimi wapi. Alors ben je suis AFC, je suis M23. Voilà. Même sabino ko seka ba touti baza pene na bino ba sekaka. Eza mensonge. Ba ebi makamuni ni bango ba lingi po na Congo. Ba touti baza ba sonzo.
Ah oui. Il n'y a pas un autre mot. Sonzo bazo kangama na Congo pour na Eldorado na bango. Les Congo c'est l'Eldorado ya ba Rwandais. Raison pour laquelle bazo kangama ndingi wana. Deto mona ba Mexique ba kangama en États-Unis d'Amérique. Ndenge ba Rwandais bazo kangama. Ba nilotique nyonso wana. Ba Uganda, ba Kenya, bazo kangama na Congo po ba yebi. Est-ce que lelo biso ba Congo to fongola ma to vanda to kangama toi. To kangama misu. Et tente suis. Nani Félix Abeti bino vrai 12. Et ça là ba politicien nani. Oya kokaki. Koko misanani Muchopi Kizengi. Akombi loba loba. Et ça bino mikoleki que rien ne marche au Rwanda. Na Rwanda rien ne marche. Bazo nyo komandenga mukete. Vu que c'est un dictateur moyen batuba tele maba loba izati. Rien ne marche. Ba prier mati na ninga mukete. Mbongo zomo na nate. Il a voulu que ça la banque na Goma. Et Simbite, Basuki. Donc voilà, les lotos Suki si, n'enga kato comprendre que Kabila c'est, c'est un taiseux, qui taiseux na yoana, ezaki na tina parce que papa, atanga, place na zolia, na oloba. Na oloba te, na zoliat, na olia ngana mwasi na ngana bana nanga. À moins que dans un moteur mabé, tout malamu ko le kaneti Félix Sango, azo conduire mboka na qui se passe peut-être, au noloba. Kabila ne parlait pas parce qu'il savait le pourquoi. Aebaki, ezaki fait des causes qui a kolobate parce que aebike yenan de konaye bazolia. Mais ce qu'on va bazolia place mobolinga galoba, raison pour laquelle il était taiseux. Si Kabila était taiseux, parce qu'il volait, ils étaient peinards, bazo yiba na kimia, ni vini konika kabango ba yebaki. Bon, bien, attends un jour, ba secret monsieur ko bimadongo ya grave, ya chez grave. Oh, Kabila, ça ni pour nous. Vraiment, Tolingakito m'a expliqué, le virage à 390 degrés où Kabila zui, le biozaki rebelle, le lomuta zongi politique. Aébi le kwazo lukate, il cherche le beurre et l'argent du beurre à Zoran dans Balamoga. Kozwate, oya zwaki koki. Ba procès balosa ilaye, balongo la immunité ne bakangaye. Sarkozy a kangamakati. Je viens de voir un groupe de Katangais, oh, nous les Katangais, les Congo, mboka ba déclaration. Mboka de nous. Kamera Yibi, Bata Kivu Babimi, nous les Kivusiens, nous les enfants de Kivu, nous ne voulons pas Boyenaboye. Baye, oh, nous les enfants de Kindu, Tolingite, laissez l'un de notre, nous, toujours nous les Katangais. Bila tu bokomi saki e Congolais. Mutoto yango ya Katanga. Bino ba Katangais. Bino nde bondimaki ke wana za mwana na bino. Lelo sikoyo makambo zo mona makambo batlo sala. Donc boye bisanga mbonga bukanga lanzo ekenda na wala mupepe. Vous êtes content de venir dire nous les Katangais. Et vous touchez nos notables. Vous n'avez pas honte. Hein? Vous en avez honte. Vous les Katangais, vous Simba Congo pendant plus de 20 quelques années. Vous avez fait quoi du Congo? À ta côté, Nabino Moko Bakatanga wana. Ils ont fait quoi? Sauf vous voler. Vous venez aujourd'hui pour les défendre. Nous les Katangais, nous les Katangais. Nous les Katangais, le Congo ne vous appartient à vous seuls les Katangais. Le Congo nous appartient à nous tous. Mais nous sommes bradés. Nous sommes volés, vous acceptez. Abonnez-vous massivement. Dans le cadre toujours émission Nabino. Pour les tozo qui les gars malem. La vérité, rien que la vérité. Abonnez-vous sur BTV3. Et puis, au prochain numéro, Zamba Pambola Congo, Zamba Pambola Félix,
Bah accord, makamnyo sezo signamé, soit na Doha, soit na nani. Vous remarquez, ils ont un avantage. Cette fois-ci, il n'y aura pas de brassage, il n'y aura pas de mixage. Peuple congolais, la vie ou la mort, nous vaincrons. Merci. Au prochain numéro. BTV 3 Infos Plus. Rien que la vérité.